Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandignon so yakala, bienvenue na ba onyon so yasika. Kande na yipsa kabino. Boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officielle. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officielle. Quand tu es dans la aussi dans la vie, s'abonner facilement. Tango bozo s'abonner à bongo bobo ça le pète cliquer sur ngonga et notification. Madame ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandaka kotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, et ça toujours et encore devoir na biso. O tokowanga na te o pe tokoboya te o toyebi te bozelaka biso pe ya kopesa bino basango bozelaka biso pe ya surtout ya encore koinformaka bino yango biso pe de notre côté tolalaka te soki sango ezali fo topanza tolingaka toujours koya kopanza sango wana na ndenge pe na système moko ya malamu. Voilà, lelo toye bandeko na nga na dossier ya papa chéri Jibe Mpiana Papa Salvatore Mutupamba pande alobaka ye moko Mutupamba bandeko na ngai ebela bato bakoya kotuna mama Inès NM officielle yango Mutupamba sali nini lisusu dossier eza ndenge nini likambo eza ndenge nini bandeko na ngai makambo ezangaka te communauté na biso ezalisaka makambo te ta soki oza na yo social na bato na baninga okozala toujours na bato oyo baolinga baoya kopota yo buzoba eza toujours bongo biso nyonso tolandaki awa dot ya Daïda Mpiana bayaki nanu ko predotele ye et après toye kovanda c'était si je ne m'abuse pas ezalaki dimanche nde ezalaki fête ya dot ya mwana Jibe Mpiana na kombo ya Daïda. Kuna tomonaki présence ya bato, tomonaki présence ya Fally Ipupa accompagné de sa charmante femme Nana Ketchupe bazalaki kuna présent. Toyaki komona pe présence ya papa na biso Vital Kamerhe na arrivé à Vital Kamerhe tomonaki bato déjà agitation ebandaki la plupart ya bato babandaki komituna c'est quoi ça est-ce que c'était vraiment important ou nécessaire ya Vital Kamerhe azala présent na dot ya Daïda aza mwana na ye te aza mwana ya mwasi na ye et aussi papa ya Daïda aza vivant selon ba propos ya bato mosusu balobi normalement ye Jibe Mpiana alingaki Vital Kamerhe alingaki aya na mariage ya Daïda soki Jibe Mpiana azalaki na bomoi te, mais comme Jibe Mpiana aza na bomoi ce n'était pas vraiment nécessaire ya Vital Kamerhe ayaka. À part ça toyaki komona Vital Kamerhe na Jibe Mpiana bayaki koyambana bazoseka bazosololaka esali mwa polémique ya makasi bato bafingi Jibe Mpiana bacholi Jibe Mpiana balobi ata kutu kozala simple wana nyonso likolo ya mbongo wana batielaka ye mbongo mobali azwi mwasi na yo lelo oyo banda kosekisaka ye bon tobanda no na bapropos la famille. Donc sujet na biso ya lelo eza na deux volets. Tobanda na volet ya liboso o balobi présence ya Vital Kamerhe ezalaki nango nécessaire te la famille. Boyebi biso ba congolais surtout toza na façon moko oyo eza ya bien te, façon na biso ya se comporter ezalaka mpenza kitoko te ata moke te, façon na biso ya kozwaka makambo ezalaka vraiment kitoko te. Makambo o Jibe Mpiana sali ya koyamba Vital Kamerhe na fête ya mwana na ye andimi présence ya Vital Kamerhe, en tout cas c'est être civilisé na otiko lobango, c'est vraiment être civilisé po Jibe Mpiana na Amida Shatir bakabwana eza te ke Amida Shatir azalaki na ndako ya libala nde Vital Kamerhe aye kozwa ye aye kobeta Jibe Mpiana mosinzo te. Amida Shatir na Jibe Mpiana ezalaki divorce badivorça mutu na mutu akomi kosala vie na ye avant kutu Vital Kamerhe abala ye. Tomona biso nyonso mutu abala
Amida Shatir ezalaki Didi Kinwani. Akendaki kuna na Didi Kinwani mais libala yango esimbaki te. Yango azalaki obligé kokata koboma pe libala wana. Bambula eyaki koleka ebele. Soki bolingo ezalaki entre JB Mpiana na Amida Shatir na batan wana na ekar wana balingaki bazongana. Mais soki batikala kozongana te, cela veut dire que ba comprendre na bango te bolingo ezate ya sika ezate ya koforcer pe ezate. Yango bongo na bango ba préférer na bango mutu na mutu asimba nzela na ye. Soki lelo toyaki komona Vital Kamerhe na libala Daida. Vital Kamerhe envers bana ya JB Mpiana azwaka bango neti bana na ye. Si faut que asolola na bana wana apesa ba conseil ya opesa bango ba conseil na ndenge ko bien kosolola na bango na ndenge ya bien atletaka bango neti bana na ye. Ce qui est compréhensible. Mosusu Daida ye moko alingaki Vital Kamerhe pe azala en tant que papa parce que asungaka bango pe na mamaka mosusu. C'est vrai leur papa azana bomoi. Je n'en disconviens pas. Mais papa ya maman na bino azape papa na bino ezalaka bongo. Mais auto yebaka to reconnaîtraka eza papa biologique. Yango nde te reconnaîtraka parce que ndenge eza boto yebi ke jour à libala mariage plutôt religieux na bango. Mutu akokota na Daida na église si faut que baloba soki baloba kopesa parole na papa ya Daida aloba mutu akoloba eza papa na biologique qui est JB Mpiana. C'est comme ça. Alors présence ya Vital Kamerhe esali nango eloko te, ce qui est normal. Aza mobile ya maman na bango, donc c'est tout à fait normal azala présent. Na après d'autres azalaki te azalaki na bampêchement na ye kosala ke na jour à d'autres azali bampêchement ezate. A préféré assister bana na ye, ce qui est normal. Assister bana ya mwasi na ye, ce qui est normal. Donc nga na omona ta problème moko te ya bato oyo baofinga JB Mpiana. Bino baofinga JB Mpiana c'est parce que boza na bino civilisé te. Bato oyo bakomprene na bango vie bamakambo mosusu bakosala yango te. Biso bakongolais la plupart eza tozalaka soki mwasi na mobali boboyani bokomi na bino baennemi. Soki ka boboyani bokomi na bino biennemi. Soki bokutani na nzela okuti mwasi oyo bokabwana na ye kala akomi na mobali mosusu mosusu kolinga obundisa mobali wana. Mais bosi bokabwana soki bokabwana na mwasi okabwana na mobali c'est fini, mutu na mutu asimba nzela na ye akende. Na Kongo tomonaka omona ta bato mosusu bazalaki kaka kimakangu kisheri kaka baboyani mais balingi oyo akota na relation mosusu te. Soki oyo akoti na relation mosusu oyo akomi kosilika akomi kotomboka, mais ce n'est pas normal. Soki bokabwani bosi bokabwani mutu na mutu asimba nzela na ye asala vie na ye. C'est comme ça. Ba JB Mpiana bazo se comportaka neti mindele. Yango mindele balekaka biso oyo na mosika mundele soki bokabwani botikali na bino ba ami. Soki naza na moi service moko boye na lingi o rendre nga na kosenga yo pe okoki kosunga nga na service moko songolo pakala. Toza na biso ba ennemi te, mais ezake moto ya bolingo oyo bande opela eza lisusu te. C'est comme ça. Nakoloba tena JB Mpiana yambaki Vital Kamerhe azosekisa ye po na Vital Kamerhe apesaka ye bambongo. Bon, nga nakoya koyebisa bino pe ko encourager bino boloba o nyonso bokoloba. Mais ce qui est important, ce qui est vrai ezake JB Mpiana aza mutu moko aza na civilisé. Mutu oyo azalaka civilisé akomprenaka na ye makambo. Ayebi ke ndenge eza boye ye na Vital Kamerhe bakoki kozala bien-aimé te. Mais plutôt bakozala bien bakolaboraka parce que soki bazokolaboraka ezo permettre bango bako eba neni na kodikaka bana parce que bana toloba bana bakendaka epai ya Amida Shatir, bana bakendaka epai ya JB Mpiana, bana bakendaka epai ya Vital Kamerhe. Donc soki baza epai ya Vital Kamerhe il faut JB Mpiana asasiraka que bana na ye baza na maboko bien kozala civilisé. Eza eloko moko motuya bino bolingaki na feti wana babanda kobunda babanda kobeta na bakara babanda kobeta na ba 12 ka bino soki JB Mpiana na Vital Kamerhe basolola kite bino oyo bolingaki boya koloba o nyonso bolingaki boya koloba
Eh, botali kutu Vital Kamerhe betaki JB Mpiana 12. Oh, JB Mpiana jalousie yango tolobaka bazalaka mwasi na mobali na Amida Shatir. Mais bomoni bango baza social basololi na bango. Bayebi ke mwasi oyo azalaki yanga tokabwanaki divorce ekoti ce qui est normal lelo akomi mwasi ya motu mosusu fo na respecter mobali na ye. C'est comme ça. Ya biso li na kati. Oh biso lelo tokoyikili kolinga toya kotelema tolinga koya kofinga JB Mpiana, mais ça n'a pas de sens. Er mosusu to réfléchiraka, er mosusu to raisonnaka. Avant kolinga koya na lombangu lo nyonso pona kolinga koya kofinga, er mosusu to vandaka. Hein? Bosali penza ba calcul bobeti penza makambo nyonso ke non on nazo finga penza eza fingable. To eza fingable te, hein? Eza fingable penza. On nazo lobela JB Mpiana, est-ce que eza ya koloba to nazo lekisa nanga? Er mosusu to raisonnaka la famille. Ngana konsiaka toujours batu, c'est vraiment important. Makambo oto mona epa ya JB Mpiana. Makambo oto moni JB Mpiana na Vital Kamerhe e ya pe kola kote ya batu mosusu. Parce que batu mosusu bango ba mona kaka non, soki mwasi na mobali bokabwani c'est fini. Bokoki ko solola lisusu te. Soki bokabwani c'est fini. Bokomi na bino ba ennemi, soki bokabwani c'est fini. Bokoki ko solola te, mais ce n'est pas normal. Surtout batu oyo basi baboti. Peut-être mpona batu oyo nanu baboti te, oui. Bokoki kozala bino ba ennemi. Batu oyo baboti, surtout ke oyo aza na relation na ye, oyo mpe na relation na ye, bosolola te mpona nini? Mpona bien ya bana na bino boza censé oblige kosolola. Bapartenaire na bino baza censé oblige kosolola. Yango bomona batu ebele lelo bakomi kobomana. Batu bazobomana eza bozo kabwana na mutu soki oza kaka na bolingwa mutu wana omoni ke oza prêt to prêt te ezalaka toujours important kobimisa oyo eza na kati ya motema na yo kozala te ke no na betango kaka na betango ka 12 na bosa na kaka lelo tolobi mutu wana ye kobala ekomi kosala yo pasi, ça n'a pas de sens. Mais tandis que soki oko s'exprimer obimisi nyonso eza na kati ya motema na yo okomona ke okosouffrir na yo te, okosouffrir penza te. Mais biso ezalaka er mosusu mobali alingi alakisa ke no ye aza mobali, mwasi alingi alakisa ke no aza mwasi. Sikoyo eye kosala ke mwasi akoti na relation songolo pakata, mobali mpe akoti na relation songolo pakata. Aussi longtemps ke bino mibale bozalaki na bolingo bokozalaka kaka soki bokutani il faut bobebana, soki bokutani il faut bobunda, soki bokutani il faut kaka eyinda ebeba bozalaka bongo. Mais tandis que soki déjà bozwaki temps ya ko s'exprimer bomona ke ata soki oyo akoti na relation na ye bozala na temps koya kokunda te, ata soki oyo akoti na oyo ye bozala na temps te ke non ye kutu babali ye kutu boye bozala na temps wana te. Mais aussi longtemps ke bozo s'exprimer te mutu na mutu ake na motema na ye azolela bolingo ya vie na ye yo ke obali kote mosusu mobali wana azalaka toujours na bolingo na yo bozalaka kobunda. Botika JB Mpiana kimia, JB Mpiana aza nde mutu moko ya bajar moko aza civilisé, ayebi mpe kovanda na baninga, ayebi mpe importance ya bato, ayebi mpe balimiti na ye, ayebi ke oui oyo eza yanga oyo eza yanga te, oyo eza yanga oyo eza baninga mosusu ayebi. Bokoya comprendre JB Mpiana te ke non il fallait pas osolola na Vital Kamerhe, il fallait pas oyamba ye te, il fallait pas osekisa ye te. Mpona nini bino banani asi comprendre na ye makambo, asi comprendre na ye vie, bakabela ye bambongo bakabela ye bambongo te ya biso nini na kati. L'essentiel ata ye azozwa bambongo, l'essentiel ata ye azozwa bambongo. Siko mpona bamibali mosusu oyo batindaka basi na bango bakende osala kindumba na bakonza minene po basi balia koyiba ya koliesa bango bolobelaka bango te kaya JB. Bofinga oyo nyonso bolinga kofinga, boloba oyo nyonso bolinga koloba, ekochange JB Mpiana te, ekochange mpe vi na ye te. Azaka JB akotikela na ye kozalaka ndenge azalaka. Donc eloko moko te ekochange na vi na ye, ekochange appétit na ye, ekochange mpe identité na ye te. Donc azaka ndenge azalaka matin midi soir. Donc esala biso pasi na motema, esala biso pasi na motema te
ya kotikala ka JB akotikala pe ko changer te eza bongo.